Bonsoir, bonsoir, bonjour, ça dépend de la bino, et ça cuisine yaniki TV aye. Cuisine yaniki TV a kapamba, te ce qui cuisine yaniki TV aye, c'est que le cambo ezali. En tout cas, cuisine yaniki TV aza vraiment n'enseignant, makasi na mukolo alelo. Ba vrai bande konanga bokota, enfin ko bande mission na biso, to pesa ka merci na Seigneur. Parce que kulala kola mukeza habitude te eza kaka ngolu. S'il vous plaît, bo fond la ordinateur, bo fond la télé, bo fond la portable, bo landa émission ni le mebino na poko na lelo. Tout le temps na lobaka boza la branche, boza la ligne pour bo recevoir encore d'émission à kitoko. Cuisine yaniki TV ala la kate, azo sala toujours musala ne lelo to memeli bino mariage coutumier. Et mariage coutumier eza kaka uniquement mariage coutumier ya comme muta théâtre na biso, muta maboke na biso to bengi d'accord. Boye bien, j'espère à jouer pas belle vie kandi la patrona. Lelo asali mariage coutumier na e. Na lobi pourquoi pas to lobela? Pourquoi pas na memela ba vrai ba abonné na ngabo na mariage wana ndenge leki kitoko makasi. Cuisine yaniki asepela kana na lipambola batu nyonso. Apesi toujours ba félicitations na Dacosta. Bomoni pembeni wana nde bozomona na miniature eza mwasi ya Dacosta, eza Dacosta na marraine bango Karine, boyebi mama Karine biso oya tongaka oya salaka théâtre boyebi bien Karine parle boyebi bien msusu nga kutu na yebi te mais bino boyebi bien wana Dacosta abali mariage coutumier ba bien yokani pe ndima milikolo lobi amen ba vrai na bokota bolanda vidéo oyo bien bino moko boko comprendre que les cuisine yaniki TV s'il vous plaît bo commenter bo aimer bo partager par-ci par-là et que ça la bien parce que mon ko ba comédien na biso mon ko ba théâtre na biso ba maboke na biso abali lisusu pourquoi pas to seper ensemble pourquoi pas to so ba téléphone ba caméra na biso to allumer to so ba image to memela bino yango cuisine yaniki TV azui vraiment ba image oyo na yeli kaka ba vrai ba abonné na bolanda libala ndenge ezoleka e bandeli tisuka en direct mariage coutumier à Dacosta mwana la patrona mwana Belvi kandi musala kitoko ajuaka tellement bien en tout cas tozo bois ki la bango ba fleur ba félicitations bo melanzamba lola pambola bino na ba bénédiction nyonso amokile pesa mela bino boende tozo linga boende tozo sepela mutu na mutu azo lakisa biso ndifinu kuna njungu na ye to mona ki Ronel Nkosi na Luna lelo to moni Dacosta na madame na ye en tout cas to memeli kaka bino ndenge to salaka toujours musala nazo balancer ba image parce que cuisine yaniki TV alo ba café qui précision bino moko bolanda bien koleka cuisine yaniki TV à suivre.
Si on a protégé les coups, il peut encore pas nous d'aller papa, Kana complet, avec un costume. Il y a papa, costume de rubini, chemise, cravate, plus ceinture. Maman, faut voir la costume. Faut la costume et moi, chemise, ceinture, cravate. Deuxièmement, paire de chaussures 46. Chaussette yana sac mwanza. Père mon cher. Sac moi ya genre wana wewe. Ya moi. OK. Merci. Sept bagues. Yeah. Wax. 7 pagnes à wax.
Oyo ya batata mwasi tu yango Machette Ramontina oyo ekataka bilanga. likolo tokende kosaka kotia eglise se bandaki banzete eza kuna bandi ekosunga Continuez. Panneau solaire. Un voltage normal. mboka ya bamolili mingi Moete, nanga kote bilamba ya bebe bazana abaniki. Kama pesa bilamba batombola. Azotanga to sikira to tanga. Eliki kala simplicité. Esa loko to wapi mtokala. To bandela. Ya tika kuna. ezali bitangiose oyo balibale bakosala baza kobenga yango nini ododo obitangiose tosala me oyo tokei kozwa joni walikele ye moko oyo ayebali ozwi damjane moko ya 20. Plastique wana. merci ozwi carton ya poisson oyo babengi makayabu poisson salé nde toki yango ntango ezali koya na sale me bobengi yango poisson ya makayabu ezali lokolo euti na bandungu te oyo euti kuna esika eutamaka bamosusu balobi makayabu wana toyebi yango te batia mboka toliaka na biso nini nzombo le soir balise mibimba ya nzombo le soir eza na sali Boende. bombolaka nzombo le soir Boende. ekokoma na nivo ya masala na kosenga na nivo ya masanga
garder le cadre pour tosala ntango tosisi mpe mopanzi ya mama nakanisi boyoki yango kote ya masanga okoma na kota kosisa mpe kote ya mama parce que tozomona yango eza kosala lokola front commun ou bien cause commune alors okase 100 fois ya suka nde esombele suka bisanga balobaka ye eza na miso ya bato nyonso tokozwa lisusu apres wa sous commission ekei eke kokutana sikoyo ntango tokosilisa kuna tosali nini totomboli itb toyokani est-ce que j'ai sauté pas c'est un point. Toi, ma casse. Parce que les yeux aussi sont devenus un peu défaillants. Bon, on t'a ça. Côté à paternel. Très bon côté. Allez, côté à maman. Maman, Moko kote bana mo azum pasa o pesa moko le kabo moko pesa bon on va dire à maman oui Père ya sandal ya kolatela omoni harmonie si mouchoir ou foulard de tête. L'émission compte un mobile. Ça va. Papa, lumière c'est bon. C'est bon. Ça va là. C'est là. Ok, madame. Foulard à maman, wapi. Si vous avez ça combien? 4. En lait. Un grand bassin. Ma famille.
Ma famille. Un sac de riz qui a 50 kilos. Oui, un sac du sel. Neuf, 5 sachets à sukari. Un carton de poisson salé, salé ou bien salé. Poisson salé. Non, non, c'est pas ça. Poisson salé, ok. 11. Un bidon d'huile de 25 kg. Première qualité. Une chèvre. Une bouteille de whisky. Ah, c'est bon, d'origine. Et où tu connais ça? 15. Ok, 14, une boîte d'aliments. Vin rouge, sauté. La Michel. Ça ne peut pas être une boîte de lait, un grand paquet de pantalon de l'oncle, la chemise. Bon, combien là? Oyo droit, il y a grand-père et oncle. Hein? On peut tantôt appeler soit. Yango voilà yo moko. Oye bazak, voilà $50.
20, 30, 40, 50. Okiti. Une ou abengaka Congo. Congo wana esangami na paquet ya cigarette. Un paquet à cigarettes, 2 paquets de cigarettes. Ok. 5 paquets de café Carioca. Toujours Carioca. 5 fois 2. 5 fois 2. 5 Carioca. 5 Carioca encore. Ça fait 10. Ok. Bon, Rosali Boy, ilamba wana moto, mama, ilamba wana botangi za 7, n'est-ce pas? Tanga pe mususu. Ma maman, au lieu de la 7, il dit 14. Vous voyez? Elle a kissini. 7, elle a kissini. Que tout l'indi, il y a son ok. Moi, si la biso azali, tu bakisi 7 fois 2. On met à ma côté. Oluki makambo ye wana. Bon, sikoyo toza biso toza na bana basi ebele. Biso yeyo Toyebi te. Soma lobi. Toyebi te. Yende. Hapa na nde. Alongwa. Nalo nake no mususu tolebele. Kwa biso la tibila pa. Abele tibambe. Alela. Ya kitu mama. Kitapaka yeyo. Lao yeyo. Yes. Oh, kaka, buka ngapia lao. Oya yo kaka Swahili yako yao. Ya malo sumo boy e pa mulai. Sumo boy wa penza na ebite. Okay.
Non, non, Mama, jambo. Jambo. Oya biso aza na maboko mibale. Oya biso ana maboko mibale. Toyebi ya biso ndenge azalaka tomesana ede ya. Kuna vile kota la te. Ndio wamesana wabitu kwa minene ona. Ndio wamesana bonzo. Ndio avion yetu pilote, ndio bonzo. Honneur, famille. Et papa Zoloba, il est chef de clan, il y a chef de clan à Kutanimi.
Donc,